J'ai tout consort. Mais lelo tomoni mboka na biso nezo kende église des réveils no so basangani basali prière batiki mboka na maboko ya nzambe bakimbangiste ba catholique babatutu wana église des réveils no so basangana ki bazaki dimanche na stade de Martyr. Mais sur bozu ba chrétien o ya biso tozongi na moki bosangisi bango tant que mitema na bango za purifier te na lobi bien et l'autre côté ya malamu eko salama. Bakoko sangala 1 million de na utkoloba aussi longtemps ba pasteur muso bazo se comporter mabe donc makambo sala ka toujours mabe. Mais c'est chrétien ba no sangala sur bozu par exemple à l'époque au lobi na ngambili ya belle ba sangala kana ba mama chalamwana ba sangala ba yembeli franc congolais. Na habité son diamant ba ko rappeler nga franc congolais. Là tu vois quelque chose a abouti ne loko mo ba yembeli chant congolais yango nde ezali mosolo ya mboka na biso franc congolais. Osomona bayembi pour na franc congolais et du valeur au mona ke mbongo na biso et comme considéré fatika mais ce que toye bati parce que ana Congo ba pasteur ba musicien nyonso ba koma ya fou ce que ya vrai bazar wapi ya Mobutu balobi mabe na okimi na non ce n'est pas bon. Il faut batika komenancer ba pasteur, il faut batika makambo ya soki balobi moi quelque chose autant ko porter plainte. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, l'union sont toujours, bonsoir Kalibakou, ya konda mission na 4 chaînes na bino, les Nazariens TV na 4 émissions na bino Table Sainte, où ils ont présenté par votre MD serviteur Dadi Moukoya, et je dis un grand merci l'équipe Mobimba, les Nazariens TV, un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokoya pour la confiance au Pessinga, je dis un grand merci à Hervé Ozasi Bakamea, pourquoi pas l'équipe Mobimba, et les Nazariens TV na spécialement vraiment merci et belé. Et le Table Sainte, Nazana Moko, il y a ma frère, Moko, il y a ma frère, il y a mes frères na combo il y a monsieur les juges déjà les canachens la mission par rapport à témoignage c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Avant d'abord présenter Bino l'homme dédié les frères monsieur les juges merci à la régie à tout vraiment cantique édifié par les Nzambe de ça comme on dit il y a la servante dédiée Mama Tiffany Mokoya et puis on se retrouve après cette chanson. L'obasata nazana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Non, si on a Hervé Ozasi à la caméra, à fond la caméra, on a présenté les frères, monsieur le juge. Bonjour. Bonjour Ndeko Dadi, mbote pena ba tout bazali connecté na ngongo ba otala biso, Nzambe a pambola bino. En forme. Ouais, en forme mollo depuis tobimana ba sura mulunga ya Kasho, tozalika ko s'adapter na vie à Kinshasa. Très bien bien. Merci mais na l'équité. Il faut petit. Journaliste le plus swag à Nazareth. Donc abonné na biso ba yebi ko beta rapé ba plante. Na Hollande ka malemba. Dala obi soki Jésus-Christ azakati lelo banga no beta ba griffa solo. On comprend. Donc nous et là télé même cause à la chrétien même païen il faut qu'on base toujours propre la terre bien. Ça fait partie en mode.
Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Balobi, ils ont une émission chrétienne, on ne peut pas commencer cette émission dans la rarato. Moi, prière, moi, par rapport à tout le monde, parce que quoi qu'on a une émission en ce moment. Dès qu'on a dit l'immission, mais les prières raté. Toi, dans l'émission, bah, t'es les prières raté. Ah, bah, t'es prières raté. Toujours bah. Ah, toi, clôture, non? Oui, pourquoi prier raté? Parce que t'es. Na bombi na banda na 600 na makambo za rolo bon te fond là. OK. Merci vraiment cher ami fidèle votre boule de la vision vous avez vraiment connecté. Première question na ngazali vu que Nzambe à l'obelayo na prison tout le monde va témoignage et tout consort. Mais lelo tout le monde mboka na biso nezo kende église de réveil no so basangani basali prière batiki mboka na maboko ya Nzambe bakimbangiste ba catholique babatutu wana église de réveil so basangana ki bazaki dimanche na stade de martyr pour na prier pour na mboka pour na kotika mboka na maboko ya Nzambe selon idée wana selon initiative wana oyo église de réveil et sali. Est-ce que vraiment tant qu'un frère tant que mutu Nzambe la sa Roma clam est-ce que vous avez vraiment convaincu na art oyo ne tout monde qui wenge sangani la bêtise concerne un stade de martyr pour le 30 juin le but tout le monde église de réveil basangani basali mo cérémonie après concert à wenge tout le monde basangani ba ki kosambela pour na mboka. Voilà, merci pour notre tour nayo. En tout cas, merci na ba abonné na biso, ba continuer à s'abonner. La ligne rabino mingi, ba continuer à s'abonner na Nazareth. Voilà. Par rapport à mutuna nayo, na répondre au boy. Au moni ba religion nyonso e sangana ki wana na stade de martyrs, ata ba sangani 1 million, 2 millions. Tant que mitema na bango za purifier te, eloko moko te ko aboutir pour na Congo. Boko ko zo ba démon, ba ndoki, ba satan, bozui ba esprit bani bo sangisi yango esika moko. Soki boyoka nezali e okene na objectif moko ya malamu. Mais soki bozui ba chrétien o ya biso tozongi na moki bo sangisi bango, tant que mitema na bango za purifier te na lobi bien et l'autre côté ya malamu eko salama. Ko sangana na bango na stade de martyrs pour nous ce n'est que image ou ba impression bazoni ngaba pesa bato. Mais ça n'a rien à voir na accomplissement to objectif moko ya malonga yo bimana katuana et ça nango kaka fantasme pour moi donc mais na côté positif je peux dire que et ça nango ba initiative va bien ba ko sala na bango ngo mais ba oyo pe bazo organiser ba initiative wana et bongi pe bazonga na chambre de conseil peut-être pour na kambo etali ba religion ba église de réveil ba cité Bethel etc. bazala na comité moko de discipline pour na sanctionner ba pasteur oyo bazali ko tambola hors Bible bazali ko interpréter Bible na ndenga lukuta na ndenga mabe ba comme ko utiliser ba église na ndenge ya escroquerie. Moi je pense que le plus mieux ya ko sala ezali nde basala wana basali comité de discipline moko pour na sanctionner ba pasteur oyo bazali ko bebisa misala ya bonzambe. Donc moi je peux dire ça. Pour na wana eza conviction ezaki. Ouais, pour na vraiment nde na otu ba conviction ezate bakoko sangala 1 million nde na otu koloba aussi longtemps ba pasteur muso bazo se comporter mabe donc makambo ko sala kaka toujours mabe. Donc on somona ko sangala le bien le rotin de godadi ko sangala c'est quoi? C'est rien. Beaucoup zo bango wana nyonso nde baza wana ato zo ya ba catholique ato e ko sala eloko moko te tant que ba pasteur zo tambola na libongi to koloba bango na langue ni mais ba ndeko mususu o pe ba sambela na ba tous on est église par exemple la cité Bethel ba église ba Mutombo tout ça mingi bazo kende kuna ba bongo na kapete makambo kaka mabe mais oyoka ça c'est en Christ bino bo to oyoka makambo maman Christienne de salamaki mon femme donc la personne qui se dit chrétienne mais on mona que ba mitakala nezo tambola malgré pardon à 5 8 on dit to boy na biso pardon te ouais wana salaki mais ce qu'on est rebimi ndeye sur ayo senga pardon on se comprend à un moment donné je pense que il faut total ande ko misala na biso to longa ba distraction ba bêtise inutile ba biloko ne to sangana ba stade ba tout sur religion et sangani tout comme ça qu'est-ce que ça peut aboutir mais à l'époque ton bande ça on va aboutir quelque chose netini et pour ni tangela comme époque papa mso to bande ton quand tu encore des enfants si je me trompe pas ben ya ba sangana ki ni salamaki mais c'est chrétien ba no sangana non par exemple à l'époque au lobi na ngambili ya belle ba sangala kana ba mama chalamwana ba sangala ba embeli franc congolais
n'habite sur une rappeler un franc congolais. Là, tu vois, quelque chose a abouti les locaux. Moi, les chants congolais. Il y a des amis, mon solo yamboka, un ami franc congolais. Au moment, bayembi pour un franc congolais, et du valeur. Au moment que mon abisso est comme considéré. Au moment où le bloc malam est ressalé en Angola. Et ça, tu vois, le bloc a bêtise au basangani religion. Pas sangana, pas basangani. Ce qu'on pense qu'on veut sangani abouti. Non, au moment sangani abouti, ce qu'on abouti. En passant aussi, on a souligné le roman parce que ça va passer comme Denis Lessi, prophète chrétien au Balori que na wenge mutumoro kufa. La vérité sur Bolanda qui a prophétisé qu'il va avec mutumoro. Mais tu sais que tout le monde a pu mutumoro kufa na wenge te. Donc, on a la ligne des raisons, peut-être que la prophétie, pour nous, comme on a il y a prophète Joël dans le bas qui consultation, $200. 10 minutes, $200. Non, ça, attendez, là, c'est blaguer avec les gens. C'est blaguer avec les gens. Depuis quand, depuis où est-ce que comment consultation prophétique faisait la payable? Ou carrément à expliquer qu'on a un contexte moussou, bah tu vas transférer, bah traduire en un contexte moussou. Et ça événement ça en France, consultation prophétique, Joël Francis Tato, 10 minutes, $200. Il y a moi le bagage on a monnaie. Oui, ça qui va afficher bimi, bah na poto mbati de biso ba biloko. Mais moi je pense soki ezali que makambo eza ya solo, na lobby bien soki eza que eza makambo solo, on a reçu ça Joël Tato faut battre makambo na. Ça c'est blaguer avec notre Dieu. Ou est-ce que pour prophétiser, il faut que un bon. En fait, pour prophétiser, comme ça on est. D'accord. Au moins, tu as yondo zaboy, ou pasteur, ou prophétiser. Tu peux prophétiser pour une personne. Ils ont besoin de quelqu'un, aux la prophète, aux la pasteur, pour faire ça prophétie. Prophétie d'abord en sous ces années, il faut que tu comprennes prophétie années. Pour moutouni, on se repère sa prophétie. Attendez, on a repéré sa prophétie. Prophétie, c'est une révélation. Quelque chose se produit dans le Mikolokoya et que ça na avenir. Et que ça sous forme d'un doto, et que ça sous forme d'une vision, et que ça sous forme d'un message. Et ça dépendre de l'année et là. Mais tous les gens comme si prophétie, comme si c'est un message qui direct pas Jésus-Christ, pas toi, pas Nzambe, et il y a un pam au PC. Non, c'est blague avec les gens. Il y a un homme qui a été belé, il y a un homme qui a été Nzambe, il a frappé, il a Mike. Au moins, tu me souviens d'un bongo, mais ça hérité, ça est sengoté. Pourquoi? Pour autant, on a un Nzambe, Nzambe a frappé. Au moins, tu me souviens, alia alega matembele oya ma azana kimi azana sengo kolekana mutu azana ma million mutu abonso landele ngona pe mutu abanga Nzambe batu musu balingana ba mutu kozana mbongo ebele pa zo banga so na mbongo ebele osamba mga malamu te osamba ngamba mabe yango alinga sala ndeka ndenga zawa. Donc c'est un peu ça frère Dadi on a encore souligner pour Goloba par rapport à la prophétie on a dit le prophète Joël Francis Tato par rapport à l'événement ya sali par rapport à répéter que alias la Nzambe lo Nzambe tinia ça consultation prophétique dit €200 parce que par rapport à mon appel sal ma mutu ko za mbongo ko sungaye loué ba sal ba bleu mon bébé. Non mais sur on a besoin bon faut pas mettre ça dans la carte ya marambo prophétie. Sur le par exemple tous en consultation prophétique ou tous en séance prophétique mais tous en ça la offrande pour nous soutenir l'œuvre ya Nzambe. Là c'est autre chose mais dire que pesa $200 pour te prophétiser pour nayo moi je dirais que c'est vraiment décevant. Qu'on détruit, qu'on bébé cette image, il y a Nzambe. Et ça qui te retête, on bébé cette image à l'église. Il y a un moment où on dit que l'ingana bango sur une église. Afin d'aller dans le la ramater na TV. Après on a qu'une église c'est bêtise. Bah passer bah comme il s'aimer na téléphone, pasteur. Aujourd'hui besoin de s'aimer téléphone pour que nous tchaba sim. À un moment donné c'est pas normal. Bah de quoi on a besoin faut pas yoga makambo pour ba yeba. Bah maman belé dernièrement maman auto bengangai azo se plaindre parce que moi Kinshasa a benga sombissé ba jus oh et se transformer dans le sang de Jésus a sombissé ba jus a melissé ba jus maman ba to comme la diabète oui maman a benga kinga asili a bien comment tala makambu tout mutu boy makambu ça donc ce n'est pas bon ce n'est pas propre ce n'est pas bon ba passer ba ça makambu oh wana ba ça ba pratique wana escroquerie ko escroquer batu bambo na prophétie ko escroquer batu bambo na ndenga lukuta maman kiona il faut batika parce que ba ko luka mbongo ça na manière rebelle ba lutter pour luka mbongo il faut seulement mentir
Non, ce n'est pas bon. Donc, moi, je peux dire que ce qui est allé que Makam Joël Français a sala on est que ça solo, qu'azo singa 200 euros pour Makam pour faire cette prophétie, je dirais que il faut attika. Il faut attika, mais ce que tu es battu parce que en Congo, ba pasteur, ba musicien, nous sommes comment il faut, ce qu'il y a vrai bazar wapi. Bon, et là on se dépend par rapport à Moutema à Moutou, hein. On se comprend. Moutou so royé ça vrai mais ça faux. On se comprend. Moutou so royé ce que ça faux, mais donc ça vrai. Mais je pense que Saint-Esprit n'est à la centre parce que Saint-Esprit n'est guide à Buisson. Mon tout nous sommes des bassalés na moké bassalé toujours na sens et intuition. Yo nous avons un sens et intuition te au fond du bobé tu peux on sentir n'était l'eau mort boy. Nzambe a doté mon tout nous son sensibilité forte sensation et intuition. Il y a ceux qui à mon l'eau mort boy muto maneza convaincu à mon que c'est que ça n'a solo. Na s'engager dans ngong. Et ça va prophète musu ba ila na ba vie. Alors que ngana prophète dans ça boy. Yo mo tale moni mutema na yo e betité. Mutema no frappé té. Alors pourquoi on s'engager na elo kwa bon? Ba o ba monique ba prophétie auto Makam Joël Français zolo ba to ba pasteur musu to ba prophète ba Denis Lesi ba zolo ba zo toucher bango. Saint-Esprit zolo ba bango za solo. Dans ce cas ba croire na yango pe ba sala o ba ko sala. Mais ceux qui mutema beti na ngote ça sert à rien au sala. Donc Nzambe déjà n'a sala biso adopter sur la capacité nyonso. Il y a qu'on réagit dans ma position négative, ma impulsion positive. Dieu nous a déjà donné cette capacité là. Donc voilà ce qu'on a encore répondre place où on a, je dirais un peu ça. Bato ba qui n'a pas pu s'en laisser en 10 minutes. Ba sala. Bon, ce que Zali na forte convaincu na éviter place on so la na malamu ceux qui baza convaincu ça les ceux qui baza convaincu ça sert à rien, c'est inutile. Ça sert à rien, c'est inutile. OK, monsieur juste au combat toujours dans quatre émission na biso yo on a le début au bakeno par rapport il y a église ou bas église du réveil ça en a qui aboutir n'a rien. Prière on a basali en la bonzoto mais la mitema ça bon oui pourquoi on a lobby no bon. Pourquoi? Comment expliquer ba passer au sangana pour passer la soi-disant messe na stade des martyrs pour battre biso nini? C'est ça la question que je me pose. Et même ba pasteur wana, ba prophète wana, ceux qui hollandais bango bazana ba conflit à ko sakanate. Bazo chila na ba poison entre bango na bango. Bazo bomana entre bango na bango. Bazo fingana entre na bango. Bazo wele la leadership entre na bango na bango. Mais ba na stade ba sangana pour nous dire quoi? Attendez, je préfère kutu makambu ya wenge 4x4 ni ba sangadi parce que ba boutine eloko ba pesi biso conseil moko ya malamu oyo kotika la historique, je vous dis. Oyo kotika la historique. Soki lelo bango ba ba beta ba conseil libanda Kenya, Paris, États-Unis. C'est l'image ya Congo ne ba monati. Yo bien côté. Oh ba passer ba sale image ya Congo te. Non, conseil ba betwana. Il solo et beta miti libanda. On se comprend. Oya ni o sana mes papa. Ils ont gâté mon amnazolo banayo et ataba sangani 100 millions de fois. Tant que eloko moko ils a sans objectif et quoi aboutir ni eloko te. Nazo ebisa pour aboutir à quelque chose, il faut tout le monde à base à exemplaire. Il faut pas la qui s'abisso que réellement bazali wana pour ngo sangi sabatutu ba bongo la mitema ba yamba nzambe ba sali la nzambe ba tuba donc c'est-à-dire ba perception image vrai. Image à l'okutate. C'est ça ce que nous on attend, c'est ça ce que nous avons besoin. Ba passer union sur ba prophète au monde bazali banda na ba Congo, bandeko o bazolanda biso partout. Bazela ka ba mona ke biso ba congolais to ba exemplaire. Tout ça la makam o ezali ko refléter image ya nzambe. Tout ça la makam wa malam. Tout ça maman malam c'est ça. Nzambe la question était pour la question ba vision était pour na mboka. Bon, moni to comme ko sala ba vision na ndenge moko abi. Okoko ya bona TV lobiki non nzamba la kisinga bobonet ndeko ma lobaki ba yele mabela est pour assister à guerre. Tala c'est blague avec Dieu. Yo sur ba yele na mabela ko ya est ba yele on a Congo guerre on est aussi là. Non, ça c'est blague avec le manche de Dieu. Ce n'est pas bon, ce n'est pas propre. Moni mboka oyo d'abord on doit arranger sur le plan spirituel. Faut pas bon ça on a une spiritualité ensuite basons physiquement ngaza qui très émis ya romona ba œuvre chef de l'état ko lukoya na ko ya Lumumba lino Lumumba faut pas ça la tout ba ya Mobutu ba lukatu donc c'est-à-dire image sur le plan culturel spirituel il faut les arranger pour que image à Congo et bima partout dans l'étendue mususu ya mboka
et que mboka est matapé ba misolo to ba biloko bazoyi ba peut servir na ba congolais pour que ils mangent tekama. Ok, merci vraiment l'homme dédié. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, numéro de téléphone. Kasiko. Oui, bah, tu salles 10 minutes. Combien de minutes déjà? Combien de minutes? Voilà. Mission amene o mais ok, ça va. Pour makambo ebele za yo lo bande o bayoki tiens, makambo ebele. Tala bande wala na biso ba diaspora fo ba yo ka makambo ebele. Ko kata be émission bona batami kuse. Message ça. Message aux ala parce que c'est très important. Ouais, voilà. Obi ligne de question na kanga numéro na RTL. Parce que ba bien comme trop, ba aventurer ba comme trop bazo benganga, ba tumsu ba frapper, ba tumsu ba tolukuta, ba tumsu ko lugisa, ba pasteur o bazali ko kangisa, ba kamana ba faut atika caractère là. Ça ce n'est pas bon. Non, ba menace, ba appel ya ba menace, ko lugisa ba pasteur, ko lugama. Il doit arrêter. Au moni na mokili o so yo lingi kaka à chaque fois ba flataka, ça devient trop dangereux. Moudunion son avis quand tu commets aux autres erreurs. Il faut pas y avoir erreur aux alliés aux les amabé. Bazongi ça on là. C'est tout à fait logique. Mboka nini oyo muto ozaka azosaka makambo. Non, c'est l'époque de ya Mobutu. Balobi mabe na okimina. Non, ce n'est pas bon. Il faut batika commencer ba pasteur, il faut batika makambo ya soki balobi moi quelque chose. Oh t'es ko porter plainte. Non, aux médias makam tolobaka to bandi to réfléchir ça to za banyamate tolobango par sentiment tolobaka parce que to pourquoi to zoloba bon. Alors message nanga ezali bandeko tout o ya diaspora na zoloba particulièrement na race masculin bandeko na biso tout ya diaspora bolanda nga bo fondamato message ezapona bino bozali menacer na ba femme de nuit. Bozali menacer na ba femme de nuit. Bandeko tout ya au bazana espace Schengen, États-Unis etc. Bozali menacer na ba femme de nuit. Bandeko ya mibali. Bosala effort. Maman ozana na couple lingi mobali na yo mingi. Bozana couple mobali nazo satisfaire yote kolelate. Quand ça ba bilo muso zali kaka physique te. Il y a des choses spirituelles. Na kotika numéro nanga parce que ezali ba biloko opé l'une des choses nzambe atalisa ki ngai mingi ba couple mingi ezali ko kabwana ba couple mingi ezali ko panzana à cause ya makamna ezali ko lobela awa la plupart des hommes bazali menacés sur le plan spirituel bazana ba femme de nuit. Alors puisque vous avez une femme de nuit au moment makamna yo mingi ezo marché te makamna yo mingi fongo makate ozali na ba chance c'était malheur elandaka toujours aussi mbongo et silaka ozama boko ya kotoboka. Toutes ces choses-là, et comme il a vu, Bobenga, monsieur le juge, monsieur le juge, Toko Solo la relaxabino, ba théorie na relaxabino, ba pratique comment go éviter, ba malheur comment go éviter, malédiction. Il y a zo senga. Ayebi pourquoi zo senga? Je peux senga te. Oui, le biti nga na osenga. Nga na sanga tout simplement besoin ba benga. Soka bengi. Alors, si on peut autrement, bah, moi, ezali ebele. Numéro d'angazali, plus 243, 97, 94, 1797. Plus 243, 97, 94 1797 on est un numéro et à RTL. On a le bip na BTCT pour la bande de il y a mi balle bazali menacé na ba femme de nuit. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobile Nazareth. Je dis un grand merci à Hervois Aglas ma caméra. Au PNG c'est un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa. N'est toujours dans le balasuka émission. Bonfois. Machala, vitamine Cola. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, frère Dali. Bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac,
Nzambi, Nzambi na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo Zalaki na David, Yondo Zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Nokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka, ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Kitoko koma mokontima akabo babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo batelile Nazarien.